Juin 2021, le lot RDC ont célébré 61e anniversaire na occasion messe d'action de grâce moko et c'est là qui organisé la cathédrale Notre-Dame du Congo à la ville province à Kinshasa wapi l'autorité ya ndenge na ndenge bazwa qui par na strict respect ya ba geste barrière. Na Maniema, 10 personnes bakoufi lors y a affrontement entre deux fractions ya Malice Maïmaï na Kabambare. Na édition lelo conférence de presse et Salemaki entre gouverneur militaire ya Nord Kivu, ministre de la communication pe média pe lisusu porte-parole ya armée FARDC et Kolobama. Détail et éléments oignons sont tout à l'heure na édition na biso lelo le 30 juin 2021. Bonne fête de l'indépendance. Mbote, merci Biska Bozomi pour la colanda spéciale KNB News ya lelo. KNB News lipanda ndenge na dénommé yango ngai na mpila nazali wana pour ko servir bino tika to fond l'édition ya lelo na dossier au 30 juin 1960 30 juin 2021 jour pour jour RDC kokisi 61 na wapi wuta azwa indépendance na occasion messe d'action de grâce moko ezalaki organisé na cathédrale Notre-Dame du Congo à la ville province à Kinshasa. Bozo baletsa episani awa na Natonsiata. Na cadre ya 61e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo, activité et belé ezalaki organisé na mboka na biso. Certes tozali en plein troisième vague ya Covid-19 oyo ezali ko permettre te activité ya minene to pe otobara ya grande envergure et salema. Mais bakondi bakokai quand même kotika journée oyo eleka bongo te na tongo bakanisaki ko honorer nanu bato nyonso oyo ba participa pona ba congolais Zwali Panda ndeti premier président ya République du Congo Joseph Kasavubu Patrice Emery Lumumba oyo bazali ba héros national oyo ba bunda pona bonsomi na kati ya République démocratique du Congo awa na Kimpwanza pona ba dépôt ya ba jorbe de fleurs ezalaki na tongo ba konzi bayaki premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde yemoko azalaki wana na ba konzi mususu oyo ba accompagnaki pona koya ko honorer bana mboka oyo tope ba ancêtre na biso basala musala makasi pona République démocratique du Congo ezwa bonsomi na yango pe batalisaki ete babosana musala makasi oyo basala te pona République démocratique du Congo. Après wana bakendaki pe na statue ya Lumumba oyo ezali na 17e rue pona kosala même cérémonie. Kasi après messe monene nde esalemaki awa na cathédrale Notre-Dame du Congo pona ko rendre grâce na nkolo nzambe pona musala ba ancêtre na biso basala pona lelo to zwa bonsomi pe to continuer ko vivre yango ti lelo. Indépendance oyo bakoko na biso ba nyokwamela ba betama ba kufa ebele pona lelo kimia oyo ekoti na kati ya République démocratique du Congo efanda na présence ya premier ministre pe lisusu kaka Jean-Michel Sama Lukonde pe quelques ministres oyo bazalaki présent na bakonzi mosusu. Kasi esuka kiwana te na Goma pe esika wapi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kozwama kuna pe culte monene d'action de grâce et salemaki na présence ya yemoko mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe bakonzi mosusu oyo bazalaki kuna pona kokende ko célébrer journée oyo ezali très important surtout que bandeko na biso ya est baote ko vivre éruption volcanique oyo emimi pe ba pasi ya ndenge na ndenge esengelaki mokonzi ya mboka afanda kuna pona ko célébrer journée oyo na bango pe ko kumisa nzambe pona survie ya peuple congolais elekana kiki toko makasi banzembo eyembamaki pona kokumisa nango nzambe pona 61 ans ya indépendance pe ko bondela nzambe asunga République démocratique du Congo po kimia ya solo ezonga na partie est ya RDC ndenge ezali souhait ya congolais nyonso. Kinshasa Eleki partout. De Jésus notre Seigneur et Sauveur. Tout serait toujours na indépendance to pe lipanda ya RDC ozali célébrer mokola lelo to sai libino historique ya indépendance RDC e uti wapi RDC e komi wapi RDC ezokende wapi to sai libino ba détail nyonso wana na image pe commentaire oyo.
Colonisé en 1885 après conférence de Berlin où les Européens bakabolaka Afrique et bakonsiaka le roi de Belge Léopold II étendu à 2 345 000 km² au Lelo et la République démocratique du Congo. La première appellation Yango était indépendant du Congo, RDC à Lelo et Zalaka propriété personnelle du roi de Belge Léopold II. Qui n'est comme moko ya territoire ya Belgique en 1808 sous l'appellation Congo belge. Pour tout le Bénin, au période de 1885 à 1908, population congolaise, toute population, il y a état de Belge à l'époque, bazalaka ko souffrir suite à l'exploitation en ndenge na ndenge, bamisala bazalaki forcé, bakiselaka yango vente des esclaves et bandai ko sala que bazwa kabanoa pe bani makabango na mipili ya poto pour la misala ya ndenge na ndenge. Pendant l'époque yango bandongo ebele etelemaka mpona ko dénoncer ba maltraitance, torture to pe bongo na bongo na kati ya colonisation kasi yango ezalaka vraiment attendu te. En 1809 parlement belge eyaka kozwa tutelle sur territoire ekomaka désormais Congo belge. Colonisation yango ezalaki plus classique que oyo ezalaki na état indépendante du Congo kasi yango ezalaki toujours pas na bonheur ya population congolaise bakolo mabele oyo ezali République démocratique du Congo. Na kati ya période de colonisation wana ba inégalité sociale ezalaki toujours remarquée, notamment ba mindili bavandaka esika moko na bayindu te misala ya makasi to pe ya mabe ezalaki toujours mpona ba noir au profit ya ba blanc alors que bango bazalaki na mabele na bango. Ba noir bakokaki kokota na la police te, bakokaki kokota na enseignement te, bakokaki pe kozala na accès na ba études supérieures te. Bango bazalaki toujours sous emprise ya ba blanc o bazalaki ba colonisateur na bango o ezali bongo Belgique. Kasi uta seconde guerre mondiale o esilaki na 1945 na kati ya République démocratique du Congo, classe moko yaki kobima parmi ba noirs o bandai kobenga bango ba classe des évolués o batangaki milité kasi bazalaki mingi kosala na mindele pe bazalaki na mayele makasi. Parmi ba évolué na nde tokutaki Patrice Emery Lumumba, Kasavubu, Moïse Tshombe pe bongo na bongo. Na période wana o un peu calme kotaki entre le noir et le blanc o mutuna moto bandai kovanda na esika na ye pe kondima condition na ye, quelques personnes babandai kotombola mongongo pona kosenga déjà indépendance wana 1920. Prophète Simon Kimbangu ou abandonné déjà côté à où était bongo égalité entre baposo topi mindé na bawindu kovanda esika moko kasi ba autorité ya ba belge ba telemelaka ye pe ba kondanaka ye à mort. Ba religion ba tribu pe ba intellectuel ba bandaki pe kotelema petit à petit vague wane komaki makasi ya kosenga indépendance ya République démocratique du Congo. Ba revendication yango komaki de plus en plus kinotango ba bengisa table ronde na Bruxelles na début ya 1960 entre ba Congolais pe ba délégué à parlement gouvernement belge ou ba fixaka indépendance ya RDC pour le 30 juin 1960. Si la démarche où l'Union soumaki indépendance na RDC finalement ezali jeudi 30 juin 1960 de RDC ezwaka indépendance na yango après discours historique au héros national Patrice Emery Lumumba o asalaka liboso ya ba blanc mpona kosenga bango bakende mpo batika ke histoire ya RDC ekomama na bakongolais bango moko oyo bazali capable ya kokumbela masolo mpe kosalaka nyonso ezala malamu. Lelo le 30 juin 2021 RDC kokisi 61 ans wuta ezwa indépendance na yango le 30 juin 1960. Pour Nakoloba, RDC et franchir quelques étapes néanmoins. Ils ont célébré 61e anniversaire de l'indépendance. Que vive l'indépendance de la RDC, que vive la République démocratique du Congo. Qui tient ça, Eleki partout. Bakolo oba viva indépendance na 1960 et salemaka ndenge nini esengo ezalaka makasi mabina pe loyembo bolanda bango moko ndenge bapesi témoignage na micro ya Hervé Zaka. Tango ya indépendance
watu soji padas tumoko maki mimi ya boso Lumbumba anyoko maki mingi na ba mindele kwaswa vipandase ya Kongo bamdeba yoko biso kubeta watu soji pandase Lumbumba abanga kite sasa tunyoko mishima yango tuweko so abisembo tuweko kuma na restaurant tusuji pandasi tumuna kisengo mkono wana tulalati vibanda tuchikubeta bambunda fete saraki sima diboso tunyoko makinango bakazaki mibali. Bon, ezalaka bien, mais ezali quand même tribalisme, ezalaka la tangwana. Na ndenge milera omona batu ya Bakongo na ba yaka boye baluba na boye tribalisme le ezalaki ali Mobutu ayeko sala kosangisa tribalisme esili kosila yango na sikoyo tokoko mokendeka mwa bien malema. Bon, ofetango ezalaki bon ba défilé ça va défiler na boulevard tout ça va défiler Mobutu mon avandi tout ça va défiler biso ba na ba soda na ba jeune ba tout na ba scout tout ça va défiler en trois différences ça makasi puisque conjoncture ambo vraiment relié comme il passe alors na ndenge le besoin donc vraiment na siko ça différent makasi ça makasi les rendre ça bien bien bateau est bien attendre biso ezaki ça va bon bakonzi basala effort 30 jours sous les roya ba se bisa biso ne ezalaki loko les makambo ya mboka wana tondimeli bango ça va mais tango to comme les 30 jours sous basa ndenge Mobutu azosala Félix avandi na podium bato asa pe défiler ba soda bazole kandi to mona tango Mobutu c'est bon ndeza bien bon. Et 30 jours de fête ya Congolais oyo batikalaki bango na mboka na bango na kimia na bomoko atango kala ezalaki tango Mobutu tokosepela nango mpo Mobutu azalaki na valeur ya peuple na ye ayebaki valeur ya bana mboka ngo anda kotila bango mwa makoki nyonso na place mpe armée ezalaki bien organisée donc baza kotambola mpona kolakisa ke no babatelaka mboka na bango baza sima peuple na bango alors journée na yaki journée moko esengo mpona biso nyonso les 30 jours bon différence na katikati ya bana eleki bakelke président oyo baleki awa namoni les 30 jours ete mpona nga nane oyo tozakosola ngo mer nayo comprendre ke po temps vraiment kosala ngo nona eza te makambo ebele mokonzi na biso d'avance aza kosouhaite ye bon anniversaire na les 30 jours na papa Félix. En tout cas, il y a des difficultés. Il y a des moments maladies. Il y a des moments où vraiment arranger la situation à Mboka na Est. Donc, avant de s'appeler armée, il y a des gens qui ont mis sur le bateau et ça pour le peuple. Pour l'armée, et si vous avez des choses, vous avez des choses. Tout ça, comme on a des choses. Armée zalaka technique balati sipona mukolo bongo bimisa bato armée zalaki ko défendre le peuple lokola Mobutu bake na chaka otema nanga na armée na ngai yango nde papa Félix amosalela so pour le moment to arranger armée na biso ko mbala simatanga otango le 30 juin biso nyonso to sentir que oui armée du jour zongi pour la défense du peuple en pleure ya indépendance ya kala ekokani ya oyo lelo te ya lelo oyo ekokani ata mokete réseau ezanini parce que indépendance ya tango wana ezalaki ya tongo biso toza kosepela indépendance patondini cha esili toselaki yango mais eloko nini elekaki mpo na moment wana babelge bakolonize biso tosalaki 80 ans basala 80 ans mpona colonie ya biso mboko bana mboka biso bakongole toréclamaki indépendance ti tokomaki na table ronde na poto batraité tellement précieux ezalaki babelge bamoni moyen ate roi belge aye kopesa biso indépendance awa mpo toganyaki na table ronde bon ntango toganaki na table ronde ilindiyaki tondimi donc c'est comme une guerre politique ya biso
oyo biso moko bana mboka yango la pouvoir oyo a chassé président en place oyo a chassé président en place lokola nani Kasavubu premier ministre a chassé ce président de la République nini Kasavubu donc badésordre wana esalaki ke eza kosimba te baguerre wana politique ya bapensée politique guerre froide wana alors eya kosala ke déséquilibre eza kokota même déséquilibre ezokota ina ti sikoyo assoiffé du pouvoir. Voilà la raison pour laquelle il fallait que l'élo, l'élo fête à l'élo. Il faut fêter on a bien. Tout fêter on peut pas ses alliés indépendance. Hein? Qu'il pourra nous avoir toujours. Bon, les amis non. Mais non, c'est le journée car le 30 juin. Mais où tout temps on bout tes alliés quand on a donc en tout cas les gens défilé à Makassi, vieux mais c'est les capes c'est célébrer fête wana parce que mboka ile watu la bowumbu oyo ba belge. C'est ça. Tenez le bowumbu na bango. Mais le biso faut dire bon pour le système wana ezo continuer gati lelo. Alors il déplorer là-haut, là se plaindre là mais indépendance, là on se plaint fête lelo. Attends la zone mon hôtel, là on se plaint là-haut. Donc la STRDC wapi 10 personnes bakufi lors ya affrontement au salamaki entre bangalisi ya mai na kabamba précisément na maniema merveille mobende apesi biso ba détail. Société civile a présenté qui mokolo ya lobby mardi 29 juin 2021 bilan moko ya 10 morts na rang ya ba milicien mai malaika fidèle na chef na bango ya guerre oyo akufaki Sheket Assani pe ya souverain oyo basalaki affrontement na territoire ya Kambare le 25 juin. Ba combat oyo se déroulaki na kati ya forêt ya village Machapano oyo eza situé na 10 km ya Salamabila na sud ya province ya Maniema. Attaque oyo intervient quelques jours après oyo ya village Mombese wapi ba même milicien oyo babomaki pe ba esandiaki bandako. Pona eli ya circonscription ya Mombare Thierry Badisungu Kamwanga ba revendication ya communauté locale pe cause ya climat ya insécurité oyo na partie ya province ya Maniema eza déjà connu na autorité compétente ya mboka. Yango dezo bloqué processus ya rétablissement définitif ya kimia na partie oyo ya province. Pour rappeler que lisusu que partie sud ya province ya Maniema depuis 2016 et ba activisme moko ya ba groupe armé na présence ya plusieurs factions ya milice malaika groupe armé oyo ezo constitué ba population autochtone perpètre ya attaque tuerie pe kidnapping. Bazo protester contre ba non-respect ya kaye ya ba échange signé Nakamo ya filiale du groupe Baron Corporation Société à droit canadienne firmé à Nosaki en juin 2020 ndenge atekaki ba mine nord na ye na Shomka Ressources Ltd wapi société chinoise Buying International ezo détenir participation minoritaire. Kinshasa Eleki partout. Na conférence de presse conjointe au salemaki lobby entre porte-parole ya armée pe lisusu porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaka Tembo ba pesi biso awa bilan ya état de siège pe ba sepe makasi na mosala oyo armée congolaise ezali ko sala bonso idée na image pe commentaire oyo. La conférence de presse conjointe animée mardi 29 juin 2021 na Goma chef-lieu Nord Kivu na présence du ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Muyaka Tembo général Léon Richard Kassonga porte-parole ya FARDC et le gouverneur Constant Dima, gouverneur militaire ya Nord Kivu, bango batalisaki elongo bilan ezali satisfaisant ya opération militaire menée la Grand Nord Kivu depuis entrée en vigueur de l'état de siège le 6 mai dernier. Selon gouverneur Constant Dima, au moins 49 rebelles ADF bazalaki tués, 10 rebelles capturés, 89 collaborateurs des rebelles interpellés, puis 44 armées récupérées. Solo Penza,
mosala état de siège ezali kopusa na malamu mpe kitoko kasi face ya impatience ya population oyo ezali kozela ba résultat rapide ye aexplikaki complexité ya guerre particulièrement oyo ezali bongo sans ligne de front. Gouverneur militaire Constant Ndima oyo azali kodirige baopération inscrite na cadre ya état de siège na Nord Kivu afirmaki ke na Beni bazali na front physique te mpona kobundisa baennemi yango ezali kosala mpe korendre tâche plus difficile na armée mpona koéradike menace oyo ya ba-ADF. Alobaki ke na Nord Kivu nazali koyebisa bino ke tozali na front te front ezali koloba kote wapi bazali kobundisa baennemi donc baennemi bazali na ngambu boye armée mpe ezali na ngambu boye mpe bazali kobunda front wana esika wana to terrain wana ezali te pasi FARDC na ngambu na ye azali kosala nyonso mpona kookipe terrain mpe koneutralize ennemi. Difficulté ya makasi mpona baforce armée ya RDC ezali ke guerre oyo ya est ezali asymétrique imposé na ennemi oyo azali kobata matango nyonso na kati ya brousse na zamba azali à tout moment infiltré ti na kati ya bavillage wapi akendaka kosala misala na ye ya mabe. C'est-à-dire que population elalaka na ennemi elamukaka na ennemi baennemi baza na gauche bamosusu baza na droite ennemi azali kose camoufler mpe kosinfiltre na kati ya population ezali un peu difficile mpona kodétermine nani monguna mpe nani monguna te. Territoire ya Beni oyo ezali bongo na superficie ya monene na baennemi oyo bazali éparpillé partout na bapetit groupe wana nde esalaka ke ba-ADF babima au moins 5, 8, 10 bakoti na kati ya village mpe babomi bato nsima bazongi na kati ya brousse to mpe bazongi na bavillage mosusu bazongi bapersone normale. Na boyini gouverneur militaire ya Nord Kivu abengaki population bazala na confiance vis-à-vis na armée mpe na basoda mpe bazala coopérative mpona kodénonce bayenyonso babatamaka na kati na bango. Atalisaki lisusu ke ba force armée congolaise bazali déterminé ya kobatela malgré ba difficulté nyonso bazali kokutana nango population peut ko faire face na guerre oyo kino victoire ekozala certaine. Ye atalisaki que malgré absence ya front oyo ezali konyokola bango po soki yango te bakokaki kosilisa guerre oyo dans une semaine. Le problème eza que ennemi azali na kati ya mabele azali libanda ya mabele te ezali difficile ko détecter yango asengaki na population bazala déterminé pe bango lokola armée pe bazala coopérative pe na kotelemela ba rebelle d'alliés démocratiques force ADF na mokuse oyo baoperaka ntango nyonso na kati ya Beni. Naboe a félicité qui mosala armée congolaise ezali kosala jusque là oyo avec beaucoup de difficultés bazali quand même réussir ko arrêter monguna bazongi si kimia na ba village pe ba territoire ebele notamment na Beni na Irumu wapi basi bazongi si kimia pe na Ituri kimia ezali kozonga petit à petit bazali kotalisa que état de siège ezali déjà na bilan moko très positif et avec le temps tout ira mieux. Kasi na boye pe toujours na cadre ya conférence de presse oyo lieutenant général Constant Ndima gouverneur militaire ya Nord Kivu asengaki na ba compatriotes congolais babima na kati ya ba groupe armé pour selon évaluation na ye 60% ya participation ya ba congolais ezali na kati ya ba groupe oyo yango ezali kokonisa guerre le plus compliqué possible. Atalisaki lisusu ke toujours na cadre état de siège bakangi déjà 90 collaborateurs ya ba ADF na kati ya population et parmi bango de centaines de Congolais pe bamisusu bamai considéré lokola babeki ya ba ADF asengaki que population et collaborer à insister qu'il likolo nango pour que ensemble na volonté ya chef de l'État guerre ya est ezala totalement éradiquée. Affaire oyo ezali à suivre Kinshasa et Eleki partout. Existe depuis de longs mois. Module tunami lelo est-ce que ezali normal que pasteur ou azali kokamba ba pate ya nzambe na kati ecclesia akenda kotala ba femme mariée tango ba mibali na bango basana ndaku te population congolaise ba réagir na micro ya Peggy Ilunga pe merveille momede.
mwasi ya bato ya libala bapesaka ye rendez-vous quelque part te soki oza na posa kosola na ye kende esika afandaka mpe solo na ye devant mobali na ye toyebi ke mibali ebele bazalaka zuwa makasi bakopesa ye kaka information ke bamonaki yo na mwasi na ye quelque part misusu akoye na yo misusu mpe akocreye badésordre tomonaka yango mpe mingi na bapaster ebele bakendaka kotala bandimi na bango ya basi na absence ya mibali na bango ayebi ke wana mobali na ye akokende mosala kasi ekomona ye ake mpe avandi ntango molai mpona kosolola bato ya quartier kutu bakoma na kosuspecte bango yango biso tokitaki micro sur terrain mpe totunaki na population concernant comportement oyo ya bapaster bakendaka kotala bandimi na bango ya basi soki mobali na ye aza te soki eza malamu eza normal te mpona monde ya lelo bapaster ya scro bakomi ebele bazokende koescroke bandimi na kati ya bandako na bango akoya mpe ateyi yo olambeli ye ale opesi ye mpe tike akei meme oyo batambolaka na babalabala na décembre kaka babimaka décembre awa biso baye koescroke biso na bapaster bauti kalamu topesa basaki ya loso topesa ba $20 mpona batole baeglise na bango orke yo ye kopesa bato sango malamu mutu azala na posa ke apesa yo eloko oyo ekoki mpona ye me bango bakoya kaka décembre koescroke biso bamosusu bakoya kaka présence mobali na yo akei ye aye akomi koya akomisi yo neti esika na ye asalelaka mpo ayaka koescroke yo kaka mbongo opesa ye mbongo oyo tosala boye tosomba huile d'olive kaka mbongo yango wana eza mabe soki ngai kaka bapaster oyo batambolaka bazanga sans église fale bakanga bango balongola bango neti nga na veuve paster na nga ayaka soki na beli akoya na ndako toza mpe na baeglise na groupe na biso ezali ke groupe wana eyaka kotalaka bandimi me akozala te ke chaque jour paster ayaka me escroquerie eleki na bapaster oyo bazanga sans église bazanga baeglise ya kosambela bakoma kaka sujet na bango ya kokendeke na bandimi mpo akufi nzala na ye aye na église aye pa mondimi mpo apese mbongo conseil nazopesa na bapaster wana bazonga bato mpo baza basali ya nzambe bazokufisa monde oyo ya Kishasa soni ayoki nzala akepa mondimi mpo apese mbongo esalemaka te eyaka te minamonaka ebele paster azolonga na ndako na ndako ya mondimi neti soi disant neti pembeni na biso tozomona paster akolonga tiki ndako na ye paster abandi louange suka nango aza kola mobali aza te eza possible ce n'est pas possible que yo paster otika bureau na yo oya mbala moko na ndako ya libala mobali aza te avanda eza lokola mwasi ya ndako aza mobali na ye itokanga kende veye mais jamais mobali na ye ayebaki mwasi akendaki veye ezalaka te wana eza nango tokobenga yango eza nango enseignement te po enseignement fo kotosa mwasi ke mwasi po akengela ndako mais mwasi otika ndako azokele kombe l'église na 6 heures abroshe ta kombe lopango te boyo paster ozokoenseigner bato na église ndenge nini bon na ngai eza nanu liboso mwasi oyo ye moko azobengisa paster na ndako na absence ka ya mobali na eseke ye moko aza nano na sale comportement pourtant paster azali moto oyo azoteya biso azoedike masse donc ntango ayaka na ndako akopona te ke papa azala to papa azala te ata papa alingaka losambo te yo paster ntango azwa na bosolo fo olinga papa azala wana mais lelo koyeba papa misusu mpe mosusu azomonaka mambo paster azolinga ye alingi yango te mais mwasi oza na droit tokolisa paster na ndako sans mobali ezalaka te mposo mbala ye ata kuti ya mabe te mopaya ye na ndako na ye sans corps na ye eza déjà bien te donc mwasi mpe aza linombre mposo mwasi aboyi aoya te aoya na makasi te donc seke mwasi mpe ndimi basala programme wana aya alambi alie akei yango ozomona baojoue biso mpe baventure ebele okasuka nango ozobota mwana mona ndako me mwana paster mpo lobiko ifo nasala boye oza na baproblème serie banini ifo nasala boye non tokendaka église mpona kosambela papa paster soki oyebi ke mobali ya mpate na yo akendaka mosala pendant la semaine mpe oza na masolo moko urgent ya kosola na ye kende pendant le week-end wana kosola na ye malamu mpe na présence ya mobali na ye bango mibale baza na bango deja eloko moko
po mwasi ya malamu abombelaka mobali na ye makambo te yo okoki kokende na ndenge mabe te po aza mwana yo ya molimo kasi kobosana te azali mwasi ya bato bakoki kointerprete na ndenge ya mabe bapaster mosusu kutu baexageraka okomona ye chaque jour aza pa mondimi lundi akei mardi akei mercredi akei dimanche lisusu bamona nini na église yango masolo yango ya ndenge nini esilaka te Kinshasa eleki partout. Édition spéciale ipanda lelo komi na suka nazalaki na esengo wapi ya kosepelisa bino pe ko présenter bino ba information po ko informer bino eza devoir na biso boye bien malamu kasi na ko 6 édition lelo te sans kopesa merci l'équipe technique pe rédactionnelle o esungaki ngana mosala oyo na sima caméra oyo tozalaki na Hervé-Zaka awa esimamaki na Peggy Ilunga régie finale esimamaki na Timothée Kayembe réalisation na Nathan Siata chef d'édition ya mokona lelo ezalaki bon merveille mombende oyo abetaki dada d'information pour la mokona lelo kasi nyonso wana esalemaki na coordination ya grand nom de la communication du Kintima ngana bino tokuta mokolo ezali koya kasi conserver bino toujours d'une manière très très professionnelle d'ici là botika la malamu kasi tika na pesa bino bonne fête de l'indépendance. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana